On sait discuter, pas Kobunda. Kobunda n'a qu'à discuter, c'est des choses différentes. Voilà, bon, et là qui incompréhension entre Nganaye, tellement que au moins dans la vie, tout le monde a un sentiment. Surtout ça, il y a un sentiment dans la vie et ça m'a monté. Saratola. Pardon, la ligne que ma solo n'a été. Pour l'instant, on a besoin de ma solo et mouton moto tangi comme comment on est épée là le lot c'est là pardon. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Mais après ça n'est pas. Après ça passe pour avoir que ça le lot oya sali wanate. Vous comprenez? Ngana boy yite na tamote ba mukuse kana mukuse elle me connaît. Mais à quoi comment dirais-je? Quoi nini? Voilà na façon wanate. Vous comprenez? Parce que Maxi Bondowe aza mutu na ye. Vous comprenez? To yaka na matanga pululu awa to zaka ba ingratité. Na matanga pululu awa mutayamba bisonan. Maxi mutayamba na théâtre zakate mais ngai na ye to yamba Maxi yamba biso to vanda to leto mela. Saratola. Les gens disent non Maxime Douma tout ça bon abo. Quelque part même Maxime pas au CP. En côté. Soyons sérieux. C'est ça aussi. Quand on a vraiment tout cas la vraiment tout bêti ma bien na CP non tata sonyo OK. C'est comme mais ah ouais pas n'importe comment je m'en la soute yona ye et on était ligara ye mon gars tala mutu yona ndeko na yo beba na ko. Na beba ni na yete na beba ni to bana papa moko bana prophète ko ne Paul Dominique. Mais soki ye akopona yebiye. Na on va pona yebiye. Mais soki ye akoloba neki azoba décision na TV. La chaîne qui assure, qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Sarah Tola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngeza laki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge zalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Sarah Tola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là ba mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokiliase kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya Nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Sarah Tola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo Arc-en-ciel le bibi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques payé na ba plateforme nyonso
boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Mesdames et messieurs, les abonnés de Sarah de la télévision pour Azo Filmenga, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission Le Code de Bonne Conduite. Le Code de Bonne Conduite, cette émission qui a l'habitude de Memelabino Makambwa Malamu. Depuis un certain moment, Nangambwa comédien, Makila, Ezo Sopana, Mai, Ezo Kaukana Banzoto Abatu, Poussière Ezo Mata, Poutoulou Ezo Mata, Makala Ezo Kotikala, Tadingala Pazo continue Gosala Moussala Nae. Dans le souci toujours de vous informer, vous avez déjà compris une attaque Nanga que j'ai reçu cette grande dame, notre maman Nakombo Iya Epela. Bon, comprenez, Epela. Comme on est ébimé, pourquoi? Parce que Bazali a un problème sérieux entre maman 7e bagarre na maman Epela. Yango bomoni kombo na ye donc ébimé parce que nga na uto mon habitumba na bango mi balé. En tout cas, ça sera très grave cette émission. Je sais pas ceux qui après ça je serai donc interpellé, mais ma prière est que tout ça la émission au malamu avec maman 7e bagarre. Maman 7e bagarre azali na biso awa, mais avant tout bande émission on en peut ça mbote na ba maman nyonso. Bozo landa biso. Moi de la femme, place à la femme, voilà pourquoi nazo kindoko yambela bino kaka ba maman. Je pense à ma maman, maman Bijoun Ketani, depuis Belgique, au Bongana, papa Jean-Pascal Leka, maman Claudine Ketani, maman Mimi Anatole, maman Zozo, la femme de papa Noema Vakalanzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, maman Yvette Mbangu, Tata Po FAP Kato, Jenny Beta Industriel, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, caméra ou menanga, c'est-à-dire ceux qui sont le langage moko, au fond le langage déjà plateau, une façon yakozwa maman 7e bagarre. Tout le monde est déjà maloba. Maman 7e beauté. Oui, beauté de konangai. Bonne santé. Oui, Nangola Nzambe ça va quand Nzamba zobatela. Car Nzamba zo pesangolu nae donc grâce nae, ils ont toujours le colon abisso donc voilà, ça trop bien. Ça fait très longtemps hein, la dernière fois au Tozalakiawa. Moussa les ole kandengeni. Oui, Moussa les ole ka bien. Na théâtre Moussa les ole ka un peu bien. Mais na monde on a na Congo ini Moussa les ole ka vraiment trop bien. Na yemoko son éminence maître Kazi. Ouais. Oui, Kaziteri Kokenda Foster, samedi tout ça qui na Salongo na Lingwala, yemoko président qui était sur le terrain à Sali Salongo et longo na ba maman ya Lingwala ya Zandu il y a marché à Lingwala vraiment basala qui Salongo na bango qui toko donc président à la risque qui non nous les mamans et moi na biso il faut tous à la propre tout ça la propriété bisika o toujours au TK bisika o toujours ko vendre donc voilà il y a son éminence maître Kazi azala qui longo na ba maman aussi les sané wana alongwa ki wana ayaki na biso na terrain o ya Lingwala o yo vraiment après ça qui discours na yé bien là peuple congolais a capté qui discours na parce que azan a besoin ba jeune ba évoluer ba avancer ba jeune ba za la délaisser parce que moi na kota Congo na Congo na biso mboka na biso il y a des jeunes o ba monique ba mona déjà que non ngani na za boye na sina ezali sous donc voilà il y a son éminence maître Kazi ayena likanisi que non il y a ko télémisa ba jeune sur RDC que no bo téléma la muka aux jeunes donc ils allaient toujours donc bien préparés na kapona mboka na yo donc voilà. Et après, on a Sangisa les deux guerres aux Zalaki. J'espère que Lingwala bien. Lingwala na Kuluna donc au Lobate. Donc j'étais donc vraiment en tout cas. Tema que Nzambe après ça pour partir na biso za partir du 20 Nzambe après ça son éminence maloba kitoko likolo ya batu ndé asangisa qui les deux personnes on a des kiri voilà il y a les arabes na les américains bah on a aussi une terreur grave grave on ça bimisi marché total bolobi que non ngane na za bona komi ngombe mais
nzambe apesi vraiment son éminence makasi ya kosangisa bana ekiri wana mibale lelo yo bayokana bazala bomoko. Très bien. À part ça donc tous allez vraiment bien. Merci beaucoup. J'en profite pour dire un grand merci à Espace donc Yambi Biso Lelo Wakanda. En tout cas, cadre moi Kitoko, il y a la sécurité. Oui. Ici, vous êtes très à l'aise. Pour vos séjours à Kinshasa, en tout cas, contactez-nous. Numéro Ezana Sewana Toko. Expliquez Bino Bisika Nini. Wakanda Ezali pour nous mon pépé ya Kitoko. Maman 7e bagarre. Combo na yo pena ya combo ya combo mama botela yo ezalaka nan parce que j'ai l'impression que vous avez un autre nom par rapport à 7e bagarre. Oui. Combo na nga vrai nom na nga ezali eza Mireille. Vrai nom na nga vrai nom. Oyo penza papa na mama bimisa na monoko na bango mama bimisa na monoko ezalaki Rayette. Rayette, OK. Donc papa ebika mama pesi Rayette, papa lobi Mireille. De papa Bongisi a tué Mireille. Donc famille est acceptée et adopté Mireille. Okay. Donc il y a un qui fille à papa pour le coup là accepter comme moi Mireille. Donc vraiment on a isa Mireille donc Tchela Toubadji eza Toubadji. Donc bato ben ngo Toubadi pour na nini pour mon na botami na ba Congo na kolé na ba Congo. Très bien. Donc il y a un monde bato ben ngo mingi Toubadi mais ça Toubadji. OK. Toubadji. Donc Tchela Toubadji. Ya ba chango skoyo Tchela Toubadi. Donc on acceptera pour déjà et ça comme ngai. Donc voilà Mireille 7e bagarre donc voilà. Maman Mireille Otofani na ye awa 7e bagarre au sali ba étude primaire na yo wapi? Na sali ba étude primaire nanga merci d'abord pour na mutuna na yo. Na sali ba étude primaire nanga na ba Congo au Tolobi na précisément na Matadi mais na tangi na Matadi te na tangi na Boma Mwanda Tchela. Donc ko papa azaki douanier donc tozaki toke Matadi Boma Mwanda donc nazala baleki oyo babotama na Mwanda babotama na Boma net ba mapasa na biso Charlène Toubadi na Charmante Toubadi ba babotama na Boma. Bien merci Toubadi abotama na Mwanda. Baleki muso babotama na Tchela biso botama na Kisasa biso botama na Matadi donc voilà. Na Matadi primaire autant en école nini okoye ba ngoli. Oui na kobosana ka au grand jamais parce que sonaki Matadi na legara toujours mon na leki na école nanga na Camp Quartier. Na Camp Quartier ba ebi école à Camp Quartier na kitome ça donc na tanga wana première primaire nangai deuxième troisième ti na non première deuxième troisième première deuxième nangai na tanga wana Camp Quartier te okende bo matin maman boti ba mapasa te na ke okende boma na ke tanga na école Sokol bana boma ba école Sokol ils a toujours une primaire na secondaire mais ngata une primaire pour l'école Sokol te ko zonga Matadi na continuer toujours primaire nangai na école toujours Camp Quartier pour kuna le ko batang sera bien donc babane ko éduquer biso bien kuna donc na continuer kuna et après na temps na matika 6e des humanités na ngande na ke na école Tetembwa na ke Londe donc na ke Lisanga donc voilà na c'est ça. Très bien. Oye Kinshasa, okomi na théâtre ndenge nini, boye ina yo na théâtre, o kota nano ndenge nini mama 7e bagarre. Oui, boye ina na théâtre parce que ngana zaki nano fanatique ya mama Bomengo. OK. Nazalaki te mais nazalaka tilelo. Na nazalaka fan naïvement numéro 0 pour tout na bo moi na temps tous avec toute la télévision. Ceux qui azo le la télévision vraiment en tout cas ngai au senti ma famille vandi kimia pour ngana landa yena yo ndenge azo jouer, ndenge azo loba pardon. Donc wana c'est rien va RTNC kaka na ba TV l'émission ba kaka wana soit faut zo pince au ballon sango voilà au moins ce qui image ezo bina boye ezo bina et na président ngasa na éminence maître Kazi ay ba sirona image ezo bina boye wana mona bayana ngai ya poli fois les champions na pesa bambote bien na Londres wana bomoni baye ba ko terme la télévision bo pokara moi na bango ata la théâtre très bien donc voilà beso eka ekimi esali ba loso ba betelinga boum 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 pour ezonga pona ata la théâtre très bien donc voilà à partir wana ndesco na koma ki soit fait déjà au sala musala wana pena onesa papa na maman na bi maman nga un jour dans la artiste maman nga bano telemela nga ikaka maman Chioyi Élysée paix à son âme Louise. Très bien. Donc hier abandon ko ba toujours habité musala ba misala o kokota rango te po osima kisi o yoko bomangana papa no pama au moins toujours sécaté mais bana miki toujours séca. Très bien. Donc voilà. Donc motivation na yo na théâtre et yaka justement parce que maman Bomengo banaki kosala yo esengo moko boye. Oui ndenge abi un jour nga pe fana sala théâtre tango ego sourire nga tango président Mondoueri paix à son âme tango ayiko ya Matadi na ba président la dit sobe phénomène tango ba Matadi ndé saliki na mon occasion
wana mama chala mwana zobeta na la payote na matadi abeta na bar à la payote moza bana matadi ba yebi yango donc na côté à couvent donc tant avec obeta kuna avant abeta déjà bata théâtre ba jouer qui nan ba jouer qui après il avec obeta soirée ya mopende libanda donc voilà pour les soirées mopende libanda bana bazo kotate donc les adultes voilà donc papa ce que amemaki biso bana pour biso to eta la théâtre et après babi misarasko bana miko batika na concert donc voilà ça qui est bon ndenga na profiter qui tant ba comédien ba silisi ndenga na pona na 1999 tant ba silisi ndenga ina ko profiter na kutana na ba président na ngai ya la dit phénomène esobe na kutai na ye na solo na président et Mundori ne ba bisenga biso za na matalité to na kisasa ngabi na zo utanga na kisasa ba biso ye adresse na biso yango ne ba pesa adresse tant na kisasa na luka bango na ndena salam sana nga donc ti le donc voilà. Combien d'années déjà depuis que vous en théâtre? Na bandara musana ngai na février na 2000 na février le 22 donc ce qu'on a commencé 23 ans dans le théâtre. Merci, 23 ans dans le théâtre. En tout cas, elle est parmi Batou et vrai mingi na mosala et théâtre. 23 ans, c'est vraiment beaucoup au boti moana. Nazana bana. Juste non, s'il vous plaît. Nazoloba au boti moana une année, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 23. En tout cas, eza ebelé, eza moulaï, vraiment carrière ben eza costaud. Maman, 7e femme mariée, mère des enfants, divorcée, fiancée ou encore maman est encore libre? Nous sommes dans le but fiancé, nous avons l'occasion de la fiancée à Moutouté. Pour par rapport à Fio, nous avons l'occasion de la fiancée. Nous avons non fiancé. Donc, nous avons fiancé à Batou. Donc voilà, pour la vie, nous avons fiancé à Batou. Ok, très bien. Mais nous avons mère de 3 enfants. Ok. Banami Balé Abassi, Namoko Yamobali. Donc voilà. Très bien. Non marié, Kane Isaka, Senté. Donc, par rapport à mon bala zolo bano ke ngana ko bala yo au moins tant wana bo mwana ozomona ke tant bala bigena d'ailleurs c'est vous là il faut qu'on puisse vous féliciter parce que bobozoa courage audace yakobi misaka bazemite ko sopaka lokola voilà donc nazana ba misa tout donc nazasko trop fier les bostan bano mona ngondi aussi sa carrière na nga valeur na ngai mais ce qu'on a comprendre que non on nous rend des aguinants bien, donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi tes 3 enfants, tu peux permettre à Moko Yabana Nayo à Salamoussalo à théâtre? Jamais. Pourquoi on permettre Moko Yabana Nayo à théâtre pendant que c'est grâce à ce travail que Bisso Lelo Tozo Lukakayo? Grâce à Nango, mais on permettre en côté parce que Moussala Oyo, maman na bango, Bananga Baebi, Nazubi Tumba Makas na Moussala Oyo. Très bien. Donc Bananga Bagolinga jamais. Pour Bamona Babarana, maman, il faut laisser ça. Il faut laisser ça rester dans le Congo uni parce qu'il y a toujours des problèmes, des rankings, des hauts, basala kibo, surtout à Moussa Zara le baga. Oh vous là-bas, oh basala kibo, baboma kibo, basala kibo. Non, biso comment on baisse sur banner. Aux hommes donc on peut dire merci pour bazarata na vision dans côté que non un jour ba sala théâtre non. Très bien. Na comme ça ranza mais pour bamba kota na vision na mususu. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes une maman, et Ali moi de la femme, nous respectons la femme congolaise. On venait de perdre Lynn. Il y a Bassi, il y a Kilo, il y a Mboko, il y a Moussala Théâtre, il y a Kombo, il y a Souzi, Bantu. Lecture par rapport à Liwana et puis ses obsèques et cause à la Nine. Oui, en tout cas, et ça là qui n'a pas qu'on perdre amis intime, moi on a intime. Très bien. Parce que Azalaki n'a pas secret au peu banego ça batum sauter, on a peu go bisangai septième bagarre. Donc on perdre vraiment ils a pas si mine. Parce qu'il y a beaucoup de gens bazo comme ça que non pourquoi on ça koufi botika moli moné pe manaki mais pourquoi bozo loba loba. Oui, to so loba loba bon mutu musu so koufi azang ça tout kimia. Au moins azang ça tout kimia te le barapo na ngai le barapo na ngai potalika mo eza bo mabe mo eza place bozo place bozo mona donc nous sommes vraiment en tout cas à protéger et à battre les bicycles Kazali. Donc ils n'ont pas qu'on perdre artistes monnaie, qu'on perdre amis, collègues, ou vraiment pour nous n'ayez pas qui na théâtre était, nous n'ayez pas qui en dehors du théâtre. Avant qu'on théâtre, nous n'ayez pas qui déjà avant, parce qu'il y avait un ami où à côté de Sakanganaye pour les lotos à l'angane baninga donc voilà. Maman, c'est une bagarre. À chaque fois que vous avez des problèmes,
Et comment la place Nabino Yako exposer Makam Nabino et la télévision pendant que vous avez des responsables Oyo, papa Masumo Bazali, papa Nabiso Oxygène CG Azali, papa Elombe Bazali. Est-ce que vous avez consulté pour que vous essayez quand même de trouver une solution, il y a un problème Nabino dans le miable au lieu de passer à la télé? Problème de à niveau de télévision sur base de quoi? Par exemple, n'est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de conduite pour que non, tous les canaux de télévision ou pas? Non. Au moins, nous sommes tous les canaux de télévision. Et donc, c'est qu'il n'y ait pas de conduite, pourquoi tu l'as dit que non, inaperçu il faut que tu azaki na mabé na moto azaki na bolamu na ye ozomona et c'est quand que non to qui n'est pas bakondi soki aussi quand to qui pas bakondi le ba soki tam sutu to za na bagien na biso ba to za envie biso na biso ndego aussi que non to qui ne to kutana bakondi to fanta makambo to ba que non et le gros qui gagne na salle le gros qui gagne na salle c'est plein ngote wana de to fanta si makambo donc voilà 13 ans de carrière 23 ans j'allais dire en quoi maman 7e bagarre maman nanga Mireille on a fandi na kitiawa Congo est cause à la fière, il y a maman 7e bagarre pendant 23 ans de carrière. Oui, Congo est cause à la fière, nanga makambo ebele. Non, quelqu'un est logo moko. Très bien. Parce que mutu azana jouer naie, azana façon d'être naie. Ngana azana jouer nangai. Si on a par exemple, moi si on a dans un restaurant, tant en morning on va na mobile naie. Et là on bossa le bi, na sepela sa façon, ta façon de jouer. De jouer, oui. Aux hommes. Et ça linga déjà bien. Ouais. Donc mutu a sepela naie jouer nangai, na ndenge na incarna ka barol nangai. Très bien. Aux hommes. Les deux, mutu ayana par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de dames, soit au moni bango, ou monika moi c'est mon lumbinga monene pembe, mwindu, babeng est toujours 7e bagarre. 7e bagarre. Et surtout sur moni film moi za makamakazi au pena 7e bagarre. Déjà naza trop fier na yango. Pour déjà ngai naza 7e bagarre, naza na ba mapasa nanga, naza na ba jimo nanga, naza na batu oyo balandinga o bazobenga bango ba 7e bagarre. Donc voilà. Très bien, voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer avec notre émission. Cette émission s'appelle le code de bonne conduite. Vous devez prendre vos chaises. Une façon, il y a qu'on soit quelque chose. Hein, la émission toujours comme ça là. Ngai avec maman 7e bagarre, maman Mireille, maman Yabana Ebele. Topé Sinzambe Lokumu parce que Azo Baksa sous Mikolo Ebele na Musala o tozo ko sala. Maman 7e bagarre aujourd'hui. Passage nayo na théâtre, Moussala nayo, il y a théâtre, il faut qu'on se le dise. Il y a un temps où aux alaki sujet, oyo et correct ko édifier Batumisous et puis et pas à Batumisous et les alaki humiliation. Oyo témoignage nayo et soit qui battu belé et peut-être qui battu belé marcasse. Mais aujourd'hui nous voyons encore une autre mokoka ya bino ya ba comédienne ayepeka kana même à lire tout meka kolobango nini parce que aujourd'hui la femme congolaise moi c'est à théâtre ndeti akomi ko perdre moi valeur naie à travers ba témoignage ba sortie médiatique oyo entre vous bozoko sala maman. Oh, Kolobake non, mutu soki aleki na télévision, alobi eloko oyaye. Il faut na bête la rabattoir na maboko. Très bien. Muta bongo faut féliciter surtout ceux qui aient dénoncé Satan. Mabé. Voilà. Misa mabé mobo et batamaki quelque part pendant ba années, ba temps et belé. Donc muta bongo vraiment faut féliciter kaye. Mais ceux qui muta bongo, ceux qui mutu ayende na maloba mabé, wana nde vraiment tout cas te contredire pour te yebi non mutu oyo ayena likanti bobé ayena idée boy aye passer basala. On a ngana encourager ka mutu aye. Ngana na ba défaut na mabe na ngai na parce que na télévision te mais na sala ka témoignage na église o yangai à partir église na bino ba journaliste bozu yango bolexer na télévision et après beaucoup ko benga ngai na ye na intervenir na bi oui je changer ko changer na ngai et bon ngani si bato belé et si si bato belé mais pas si bato belé pe ba comment dirais-je ba makasi alo ba ke non na grâce à moi na moi so ngana tiki vi o pour na ngata musu na ndeko na ngana ko separa na ndeko na ngana Maxi Bondo na betele maboko ebele pour kotala ke albi ke non angana na boye
na tiki vie oui parce qu'il y a beaucoup de gens ba wanga na bango ba biki non ngai vie wana sala ngote ngana vie côté la maxi aza trop moisi mais tant on accepter ka sala vie wana muta bongo boko finga ite bo lobeli mabete boko sa nini boko betele maboko ka nzamba zwa lokumu loba ezala aloba ona ndenge moko pona ta mususu ko luka rankine bien polémique mais soka le bien effectivement dans son cœur na motema ne mobimba abike nonga na TV o pona sakibu wana vraiment problème ko zala te. Très bien, tozo chuté, ne vous inquiétez pas, pile moko déjà eza nango ya autonda charge eza, ne vous inquiétez pas, on va bien faire les choses. Une question, je ne peux pas concilier sa émission ça pour autant dans les cas parce que ce sont des informations que nous venons vers vous poto Zouaka. Situation oyo ezokoleka entre maman Gabrielle et puis Ndekonayo Fatou Kayembe. Okoki kolobani. Pour la grande les camarades bapenzate parce que bazana bomoyi baza envie mais nako lobamuke na omoni ngata makambe bimaki ya ba voice awa c'était mbaga azana ba voice omoni ki na protéger ki batu oyo na linga ko bimisate na ba voice bosiko loko ngana mituna ki ba voice oyo ya bango na mda bimisi en po bango bazana bomoyi siko yo pe ya yo ba voice wana obombelaka yango ni te na sina efasa on a tourné page parce que prophète nanga prophète connaît Paul Dominique avec maman faut effacer ne faut retourner page so loko ngana mituna ki siko ya batu wana siko ba bomba ki ba voice nani mutu a publié ba voice wana parce que bazala ki deux personnes ba sola qui ont deux personnes entre le défaut ya bango mibale boyeba na bango mibale wana nani mutu a publié ki ba voice ya moninga donc voilà très bien voilà cette question est supportée en tout cas dans tout Noango. J'ai suivi une émission yo na lipasa na yo linga obenga lipasa Mame Pela. Je me rappelle bien une fois Makambuya Ndekonanga Hans Lozolo de banaki oleka awa, il y avait des problèmes à la télé, des insultes et tout de part et d'autre. Yo au télémaki en tout cas pour nakoya kosuki sa makamwana pour dire que tout ce que bazoloba et pas epela eza lokuta makamwana nyonso ngainde et ça les melaganga na Pointe Noire. Mais je vous ai vu kobunda en pleine émission bino ba maman. Bowele linine kobunda. Oui, mais je vous ai vu là sur une émission na plateau yo osopelier masanga. Non, on s'est discuté pas kobunda. Kobunda na ko discuter ça des choses différentes. Voilà, bon na bon. Et ça là qui incompréhension entre nganaye tellement que au monde na vie tout le monde ça la ba sentimenté. Surtout ça la ba sentiment na vie eza malamu te. Et loko ya sala ki eza sentiment pona nini à côté li mutu moko ngani ngozala ingratité. Non c'est là. Au moins zena zonga na malembe pardon na lingo beta masolo na été. Pona zena besoin beta masolo ya ye mutu ngoto tangi kombo wana. Comment on est epela lelo yo zela pardon. Yo beta masolo ne. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup mais après singa ne passe. Après singa passe pour akoya ko sala loko oya sali wana te. Vous comprenez? Ngana boy ite na motema mukuse kana mukuse elle me connaît. Mais à quoi comment dirais-je? Quoi agir nini? Voilà na façon wana te. Vous comprenez? Parce que maski Maxi Bondowe aza mutu na ye. Vous comprenez? To yaka na matanga pululu awa to zaka ba ingratité. Na matanga pululu awa mutayamba biso nani? Maxi mutayamba na théâtre zaka te. Mais ngai na ye to yamba Maxi yamba biso to vanda to leto mela. To bimisa bambutaki na bambongo mais to bimisa te. Maxi a bimisa bambongo to leto mela kabela biso bambongo. Mais yeke no lekana TV ba ninge non Maxi za mabe pona bona. Po azaki ndumba ye ayebaki. Ko finga muninga ndumba. Sur base de quoi ko finga muninga ndumba na motif nini? Ozo comprendre? Et le ko ngana sepelité yango wana. Bon na lingo lo bango mingi te parce que c'est mon ami. Poste na lo ba mingi et comme ninga 7e ninga bozala kana ye pourquoi lo binengo wana mais déjà elle a mal fait, elle a mal agi. Na moni ye pe donc komo kinde mabe na. Oh yem azaka na ingrate. Yem so kende mabe wana etali na nkaye. Nga za nga kuna te. So kende mabe etali kaka ye. Mais nga na yebi que non c'est ma sœur, je l'aime beaucoup. So kende mabe ye kaka. Mais bato oya zo kote la basala nga film. Ayebi li solo. Na betela ka pe li solo nga bi a epela na ngai tele lo basala na lela. Na kene tie pa na ekuna na ndako na lela. Na vani bona olela. Na tele video ba vanda bo. Ye pa tangisa ma ya miso. Basala o film. Basala nga film. Film pe mutu wana mdaka actrice principale c'est oh je vois 7e bagarre. C'était elle. Donc bazu. Mais nazana problème na ye. Basala yango film. Oui, nazana te vi na ngai te.
Par exemple, ça a un problème mais na kipa yango tant qu'il y a un enfant de Dieu, na beta yango kara. Ozomo. Mais si yo nga na mutu na yo. Na boy to côté la no mutu. Mais vous tela côté o likamoza sko ya batu na nga. Yé makambo ngindaka awa na ansuluzola na mta côté la kai. Même mutu azo côté la na côté la kai. Na plateau na nga pena yo pena ondima au côté. Ke babila musuto ba ona ndinga solo. Na côté la kai. Mon film au théâtre ya kata théâtre le bataboy na boy azora problème yena na ki na président na yena ni ki nani ngadiadia na na côté la fino na théâtre le kale bozo nganga na le kaka bosiko pourquoi ko sala ngamba be na boy tena za ba défaut na ba erreur na ngai Maxi aza mutu na ye yo ta kono finga de moninga no déjà ndumba ba no Maxi ndumba tout ça bona boy quelque part même Maxi pas au CP na ngote soyons sérieux c'est ça aussi quand on a vraiment tout cas la vraiment tout beti mabe na CP no tata sonyo moké c'est comme awa ye pas n'importe comment je m'en fous la kali soute yo na ye et awana etaliga ye monga tala mutu yo na ndeko na yo beba na ko na beba ni na yete na beba ni to bana papa moko bana prophète ko ne Paul Dominique mais soki ye akopona yebiye non, on va prendre un billet. Très bien. Mais ce qui y a une décision, là, ça n'engage que lui-même. Merci beaucoup. Une question et une dernière pour Kabwana. Vous êtes une mère aujourd'hui. Et là, konini ba o bazo ya na sima ba koki ko bénéficier na bino. Bala na ba caractère na biso mabe to na ngote. Bala na makambo na biso mabe to na ngote parce que to na mabe biso ba yaya bala na yangote. OK. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était Tadji Ngalapa, na micro, il y a le cours de bonne conduite. Un grand merci encore une fois Wakanda parce que vous nous avez reçus avec Maboko Yakofungwama. Que les bons dieux vous bénissent. Ah, Waso Koti, vous êtes très à l'aise. Yakolia Ezali. Yakomele Ezali. Nyonso Ezali, musique Kitoko Ezali. Oye penapo se neti batapoto ne boluga place bi ah stress les gars qui oye na Wakanda moi ngana sendwe o so uti peperde bo so uti na boy o kiti boy tout droit au côté Western Union. Donc Ezali Avenue Mwanda numéro 13. Avenue Mwanda numéro 13. Au coup, parce que je pas dans poto. Mais à ça, on est bien. Il y a Kitoko. Il y a musique. Abraham. Abraham, oh, t'as pas BCB. Mignon Abraham. Abetaka awa. Ba BCB, ba musicien peut belé abetaka awa. Oh, musique non bien Kitoko. Vous avez vraiment. On s'est retrouvé. Donc voilà. Merci beaucoup. Président Bébé, na dédicace ça qui était au Yozali Asuka, Nzambe Azala Nabino et je salue papa Diego Milito. Big dédicace à vous, mon beau-frère. Hein? Nzambe Azala Nabino, lobby et Kole Kalelo. Voilà, merci. TV, la chaîne qui assure.